Canal Congo TV is on a Canal Congo TV. Bande ko balanja Canal Congo TV solo ndenge kaka bokolanda ka ba émission na bino to bombela ka bino lokote to kitaki na kati na commune Kisenso otala lolenge kani remise ba coupe salemaki ndenge ba talisaki ba coupe na bango o bango bazwa déjà na maboko tata Simon Kimbangu nyonso wana eza pona tina ko tombola mosala ko la musaba baza ko lala bala muka parce que tata Simon Kimbangu ki ngani ya zotinda biso to pesa ye maboko poko pesa maboko na nini na misala ndenge ba mama ya Kisenso coupe Kisenso jete Kisenso oye kambe maka epa ya mama partout à sala mosala to tiango na tinete boyeba ke ba mama baza kolala pongite mama yokuna na mikila poto za kolala lamuka mama ya zapra za kolala lamuka mama ya ngola za kolala lamuka mama ya de partout bino bokolanda kabiso tango nso bolamuka boyeba ete na kati na commune Kisenso eza na mama mtozo kamba jeteki pona kola Kisengo wana abengisaki caméra ya Canal Congo to kitaki na Kisenso botala lolenge kani ba présentaki ba coupe na bango baza na 7 coupe minei bazwaki yango tango papa zalaki remise de cadeau tisani $10 pe bongo na bongo alors bakena nkamba bakesa la sous exploit ba na 3 coupe 3 coupe wana yango wana balakisaki na kata paroisse ezalaki opesi mbwa boy tolanda nano lolenge kani elekelaki kuna tokei Zotolanga ezali ayote yo satana ozali kolukani epai nanga molimo nanga ezali ayote yo satana ozali kolukani epai nanga zotolanga ezali ayote yo satana ozali kolukani epai nanga molimo nanga ezali ayote sabelanga ikitano azali zamea solomika anataka ya pasi sozali ayote sabelanga ikitano azali zamea solomika anataka ya kisego sozali ayote satana ozali kolukani azali nabuya solo alingi ezali ayote
Satana, ozali koluka libayeba inanga, soto nanga ezali yayo te. Yamwana professeur apesa kama mwana 100% te kasi ngai na pesa kilo 100%. Kibangis boye. Kiseso ye. 100% eza ya biso nyonso. Pamba te mingi ba contribuer pour la biso. Nantina ena pa pasteur Totoni na kowela ngonga jeteke bokamaki na kokaba. Omoni yango. Tozali flèche totobolaka. Tokoki kozala bengrate totonga Yerusalemi totonga pe ba paroisse na biso pona ko présenter ba groupe na biso
année passée bakola basheteka aza vantar te bana bapesaka mbongo bato bapesaka mbongo il faut bamonaka biloko na bango tozwaka 4 coupe mais suite papa Simon Kimbangu ntiamene ezalaki awa moya kolakisa yango ezalaki te bao bakendeki te bamonaki te bakomona te mbongo na bango ezali kosala te yango wana kopresente yango lelo tozwi mpe 3 coupe eza bongo ya $10 ya papa eza ya misala na biloko na ntina ena tokopresente yango pamba te toyebi bana ya licence paroisse na biso bisaki ya nsima mpona kokontribue kotonga licence na biso licence oye merci lisusu une fois de plus tondoni biloko tolo na nkombo na tokomaka mosantu amen. Oh, il y a $10. Voilà, l'année passée, il y a l'année passée, il y a nam. L'année passée, il y a pote ya papa. Voilà, mkeza kia pote ya papa, tumetla ya malam. Voilà, ya $10. Oh, ya biloko ya nkama. Oh, ya pona nsinzani. Kata kuti ya mwana ya 2020. Ok. 2021 ya mwana. Ya $10 pona papa. Wana na ntina ya misala wana pe na ntina ya ntinza nino tunakobeta na nkamba. Ainsi au Congo ya tata ya mwana pe tata molimo sang. Je te dis oye Église originale. Cette solution Yahweh a pesi bino 100%. Eza bongo? Omwana bapesaka 100% azali mwana oyo aleki mayele. Bana jeteki ndenge moteyi apesi biso. Soki négligence ekoti 100% na yo mwayo monango ekozala te. Liloba oyo Yahweh apesi yango nde ezali base na biso po tolakisa bosolo na biso na Nzambe na nzela ya mabondeli ya ntongo ya pokwa ya bangonga misala alobaki Yerusalemu tokosana te tobana kotumisa mokonzi na bino to mopokwa elonga oyo komonisi komi ya kisesre te Yahweh asepeli na biso tolobaki te salaka makambo oyo Nzambe asepelaka na yo jekoki lokola Nzambe asepeli tozonini te naza koluka nsima jeteki 100% mbala moko aye kosopa tisaki ya nsima mpona misala ya paroisse tokopesa bino mingi oyo Yahweh apesi yango biso tino tokobénéficie na yango okombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo amen. Félicitations Filipi imisa bango.
lelo bandeko balandi bokolanda mwa moke extrait ya théâtre po esepelisa bino na kati ya bandako epai wapi bino bozwami botala ndenge sketch ya jeteki kisenso elekaki toke mosika te tokei tolanda. Bazali ko sambela. Bazali ko yema mon commandant. Donc yo sali na misu ko le kandai. Ngala za ko mona bato baza ko lia et toi za ko lo banandai ke baza ko sambela. Mon commandant, bazali ko yema mon commandant. Donc ngai na komi liboma. Landa esika makele zali ko bima za ko mona te imbécile. Mon commandant. Nayoki Ebibi, iboso bojo. Yo, kala kuna na kwa makelele. Mon commandant. Yo kesa iko bimawe. Ya yo kiko doyo. Mon commandant. Makelele zo ko uti. Oyo na monya ko ko saka. Donc on apparemment c'est comme si il faut continuer à compétition avec Mbamba. Parce que makele za ko bima et to kina komi ezalité. Ça signifie quoi? Mon commandant. Biso ko tsa ko yo kayo. Soki to yewe bagere soki bo. Soki to soki ko yewe. Soki ozala ki ko yo ka soda mais le somoni. Mon commandant. Na yebi bisika basangana. Donc alingi ko lo baye bisika basangana. Boye mon commandant. Na 7e nuit, na bondeko. Sikoyo, pourquoi olingaki ko sakana na ngai na tambola initilement? Hein? Allez, OK. Et ko la ki sangai sika basali. Mon commandant, bisika ngo yango. Et ça va si hein? Osali sangai sili kuma sekite. Awande sika basali. Boye mon commandant. Ce qui te continue de mon bango. Boye mon commandant. Et en tant que soldat, ça la chose. Awa bakomi ko si mutu nyonso akoleka il faut ko identifier toko kanga bango moko OK Boye mon commandant. Tout le maneno kina kama hospitali. Ngai. Papa, nzapona nini mama mwana zoyo kwa pasi mama ni sasa kwa pasi na zoke na hospitali na mwana baba pas problème dikaelika ezali kaya malade
Bino bosali bato ya kimbangu. Te papa Bokewa. Nini ezali kolakisa te boke kozwa. Bon, allez. Voilà les gars, follow-moi. Allez, dégage, non. Allez, tapez, attention. Monsieur. Allez. Donc, yo, ozali na yo kofuta mbangu ya leta te. C'est ça? Et nini koloba yo, komi likolo ya leta. Soda, Mokomanda, pesa ya discipline. Nalobi beta ye ndenge sota betaka, attention. Tu micro place à mtazo le bâti. Aïe aïe, aïe aïe, fouini, aïe aïe, aïe aïe, aïe. Papa Simon Kimbangu, bakanga na 1921. Batina kena Lubumbashi. Asalaki 30 ans na prison. Pe akufa kikulu. 37 000 familles bakanga ka bango. Pe batina ka bango na relégation. Na bamboka musika. Ebele mingi bakufa ka bazonga ka lisu te kino lelo. Siko kutu bakangi bambunda na liso. Biso pe toye trop c'est trop. Lelo bako yeba biso. Toko bomanga. Oye koya. Lelo bako yeba biso. Toyokana. Biso tozali bato. Tozala mokulu te. Tozali bato ya violent. Kasi papa mwana apesaki biso likanisi ete. Tokoma kosala pétition mpona kende kotikela monsieur le ministre. Tomate trop c'est trop. Tata luntadila. Pétition elobi nini yo? Pétition ezali mukanda oyo biso nyonso tokotia signature na biso. Nde yango wana babengaka pétition. C'est que biso nyonso tokokoma. Tata pesa ngapela chasi. Voilà, yo kutu ya munene. Toyokana. Ngai tokei kotika pétition epai ya gouverneur. Bino lokola busa kokende na stade roi Baudouin. Busala makelele te. Pamba te biso tozali bandimi. Toza bato ya non violent.
toyokani ngai nakei kuna kangama tukangamaka soda bazali kosala mokulu bato bakimbanga bato wana bazali milinga soki mokulu esalemi ezali malamu te otoluka topesa kimia na mokili olimbuta mutu olingi nini toye epai na yo loba mbuta mutu topesi yo pétition oyo papa te trop c'est trop tolemi soda monsieur le gouverneur likambo nini monsieur le gouverneur namoni bato mbongo ebele bamatina tatu moko boin bamisusu bazali banzete lisusu na mabanga balobi soki bokoboma soki tokoboma tokoboma otikeli opétition oyo na miniti oyo ndenge tata soda alobi na stadi kuna eza ya koyinda soki bokoboma biso bobomaka botolembi deja mbuta mutu nazali na nguya ya koboma ebele ya population oyo nakoki koboma bango te na yango tokozwa solution tokolinga te bato bamona pasi nakopesa bino autorisation bobanda kosambela bosambela lokola mangomba nyonso ndenge esambelaka catholique mission na armée du sali bino nyonso bosambela lokola ndenge moko kasi na yango zonga mbangu kuna na stade yebisa bandimi na yo banda lelo topesi bango ndingisa autorisation babanda kosambela kasi totie mobeko soki bomandi tongo suka na bino 20h na nsima ya 20h tomona mutu mosusu te oyo tokozwa yenda kokangama kende na lombango okende koyebisa bato nyonso bazali na stage opesi bino ndingisa babanda kosambela tata gouverneur nini ezolakisaka opesi biso ndingisa tobanda kosambela ya solo bino bokende mokande ekolanda bino ekoya opesa bino ndingisa tobanda kosambela bokende koyebisa bato nyonso soda tozonga oyo mokonzi kotombela yo bonne fête lelo le 25 décembre 1959 mpe ya mibale na ndenge osengaki na ngai papa badimbanyo na mama babaka ete tokoka komemela yo groupe oyo yango toye liboso na yo papa
kasi toyei pamba te fololo oyo mpe bapigeon oyo tosukisi bongo papa nakubataka bana belaka molembusa nasepeli mingi na ndenge boye kotombela biso bonne fête nazali ngai moko awa kasi na molimo tozali biso misala na yango eloko boyuti kosala awa démonstration oyo bosali ya bapigeon ezali na ntina ndenge bakei bongo bapimbwe bapandisa mokili mobimba sango na bino ekei groupe oyo papa bandimaki na mwa mabaka kosimba yango malamu pamba te na butu tata alakisaki ngai groupe oyo lelo bozali moke lobi bokokoma ebele mpe esika lingomba ezali groupe oyo bozali bisika mosusu lingomba ezali te me bino bokomisalela pamba te soki bambuta bozwi groupe oyo likambo directement boyapa na ngai pamba te groupe oyo tata ye moko moto asalaki yango sango moko ya esengo ya koyebisa na bino bozali bato ya liboso boyoka yango mokolo ya lobi le 24 décembre 1959 gouvernement colonial belge bapesaki ngai mikanda bapesaki biso autorisation tosambelaka ndenge bangomba biso basambelaka mupe missioni salikiste biso mpe tokoba tosambela bongo bakokanga biso te tokomi libre tokoba tosambela tokobamba malisusu te topenga bimi libanda aningae La solo aussi de l'hommage technique à Sylvie Saint-Michel. bayimboka bazangaki maloba te tokolanda maloba ya mama oyo akokambaka jeteki na kati na kisenso ayebisa biso esengo nini azalaki nango na kopresente bakupe oyo ase azwi na maboko na ye parce que mama partout mama azokartone batata bokeba oyeba yango ete awa ntintsani ezoyinda mabe batata na bamama le 19 ekoyinda mabe nyonso wana eza kaka na nzela kaka bamama mpo basepanuire alors mama wana alalaki te tolanda nano maloba na ye mpo tobetela bino sete na makambo ntintsani ekosalema awa parceke ekoyinda mabe tolanda kombo tata mwana molimo santu kombo nange ezali mama liatunda balakwa alice pasteur nazali présidente ya titulaire ya jeteki lisensi soki tobimisi bakupe ebele parce que tozali na président général oyo abenga bongo papa sikonde mucheche vraiment alakisaka biso bainitiative ya malamu mpona kolonga likambo ya kotonga yelusalemi biso mpona likambo ya papa Simon Kimbangu en tout cas totiaka yango na mutu tokeleki na 2020 papa azalaki na Kinshasa tozwaki bongo 4 moko mpona misala ya nkamba ntinzani moko mpona biloko oyo tokotisaki na nkamba moko ezalaki bongo mpona ba $10 ya papa moko mpona mbote ya papa tobimaki bana ya malamu turo mpe tolembaki te tomataki lisusu tozwi 3 coupe pamba te bakupe ezalaki moke yango tozwi 3 coupe ya $10 ya papa tozwaki
tozwi pe ya biloko bongo tozwi pe ya ntinsani nde secret ezali kaka kotosa pe mabondeli pe ye moko yawe pamba te nyonso esalamaka na nguya na ye na le 24 décembre tokomaki na nkamba le 23 tokotaki nkamba le 23 na le 22 na 22h30 minutes nde tokoti na libaya tolali na premier poste tokendeki 92 personnes kaka tozali kosenga na bana na biso oyo bakei oyo babosana base kisenso ezali likama mabele bisika nyonso ozali il faut kanisaka esika yo wuta vraiment tofélicite mama Oriane oyo azali bongo na Canada abosanaka biso te mpe bamosusu bakei bayebaka teke na wuta na kisenso bokanisa kisenso pamba te kisenso mpe mata lokola bakomini mosusu pourquoi pas nous tozali kosenga epai na bino na banza bokomona biso na banzela ya bilili ya solo tolingi kisenso mpe mata ezala lokola babumbu ezala lokola banjili ezala lokola bakimba nseke pamba te papa Simon Kimbangu apesi biso 100% elike na biso ezali ete soki mpe bino na mikili ya poto botie biso maboko en tout cas tokomata lisusu 089 89 41 157 089 89 41 157 nde soki abengi biso na numero wana akozwa biso. Ouais, j'ai des petits cocos. Basa l'effort, batinko, tobo ite to barake te mo izaka tomati physiquement tu na molimo mais tant on tamba contact physiquement pe contact o ba kete basa la vraiment la prochaine année prochaine to matala bango belé ba yo kande nzambe na munoko na bimisa ki 100% dès le début premier jour a fait ndio bande ko sika kino ko la suka fait aussi saki tana sema ba mate ba mata ezaka sengo mo ndio ba sika ndio ba sika ba sengo makasa bazali ki mususu nzambe boko yebo mtapesa biso makopi ya komata mutu yo bato na mataki na volonté na to na makasi na to makopi na ngati yende mtapambolaka yende mtakabelaka biso soki papa kabeli soki apamboli biso basaka na volonté na komata to na susu. Vraiment totondi bino botondi tokomi na suka émission na biso moko ya lelo soki bolandaki biso na bokebi nsima kamera ezali page mananga bongo poto solola nga na bino ezali tamtam nde moto aza koloba bongo vraiment bamama na biso bokolandaka biso bamama Marlène bamama Raissa 4G bamama Malou mama na Liza partout batato bakolanda biso papa Kazi mama Christine Nginamau en tout cas vraiment tobosani bino te bino nyonso boza kuna na bakombo mosusu ekimi tokopesa bino mbote na émission koya vraiment nalingi bino mingi botika malamu mama honorable na molonga ali na yo vraiment Itok. Congo TV is